congofrance.com. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. congofrance.com. Nora digital, bobé monsieur amené les canaux www.congofrance.com site à monene. Masolo ça bien, Mouna artiste derrière la caméra. Nora digital, na petit cambote vraiment on a équipe tout. Il y a Congo France, na bandi na yemoko Messi Didi Dupumba. Merci pour la mandat papa et manager à Congo France Boukson Boukassa. Pourquoi pas na Grosse Mouli, Sarah Ramazan, mon artiste à Chimsichi Mangamokonza Baluba, Mastananga Clarisse Bibinda. Aïe, Mastananga star vraiment. Là déjà l'ingara trop échappé l'homme de mon bobé. Voilà, nous aura justement ça sikana na Kinshasa à Toza chez Blaise créateur Biba Missé à Ferrego là. Match ça vraiment bien quoi hein, toute la stabilité, ba car ba palais. Match vraiment okende bien. Bah voilà, to pese moi micro, to beta kachiminde ka ezalaka, hein ba Blaise créateur avec Noa digital. Bonjour Blaise. Ouais, bonjour mais. Bonne santé. Pour pepele santé bien. Donc kitoko pena. Pepele kimeza. OK, boni babulo mi orengonkyo. Nami comment il y a bien. Nami orengonkyo. Nami orengonkyo, ils ont se comporté très bien. Babulo so kokia on bien qu'est-ce que j'avais dit. Elle a même album. Ils ont se comporté très bien. Tout à qui na ba étape moko. Tu vas nous bien semaine anglais. Donc bah travail, bah préparation, bah koluka ko bongisa ba biloko, bah enregistrement, comme on a étape bah clip, donc tu travailles maintenant cheval. Ils ont qu'indé très très bien, tu commis presque. Donc presque. À la fin. On est les padres à vient en zone Paris c'est que avec ça m'ambugnon pour avoir déjà presque. Merci, voilà ce que Blaise créateur Nora digital na Paris. Naïka n'habite fona mona Blaise créateur impressionne les anines. Obéi salinga bien au vivre à Libanda 8000 km. Oui bien akini ou le artiste na biso ba ya bino. Ils a bien pour la promotion na biso, ils a bien pour la likanisi wana. Moni mingi zalaka na poto, asa na poto. Aza zo salaka mais yoti o se déplacer, o etikin ou le bangonga pour bana ba Japon, bana ba Kenyanko, bana monde entier partout. Ou ba yoka anga na ba CD mais parfois bazorata Hollande boité grâce à site na biso na invité ce Congo France. Ah Congo France c'est amené déjà na salade avec monsieur plusieurs fois. Grâce na yo na Congo France en tout cas naza flatté et puis boyende zo la s'appelle na professionnalisme. Merci Blaise. Ko Blaise au Kobete la biso moi il ko moko amuke ou à 4 minutes pour voilà et ça bango bien yende obi 4 minutes et ça là qui tokos 4 minutes ça générique moko na mona ngo eza lokola ya mtu ya ko élever ngai quoi 4 minutes ça après ko le canapé tape belé 4 minutes ya le voir mutaya ko soulager nga ko consoler nga et puis stabilité quoi ya vie ya moto ya carrière ya moto. Donc grâce à 4 minutes, nous avons 4 minutes dans mon patron, le padre Ferregola, Nika Boronina, papa social, papa Ferrari. Et puis toi, tu as la voix, tu as dans la mouille, voix, tu as la main caprice. Et nous avons Jésus, tu as le baba, tu as baloba. Boro, Esaïa yote. Ozokende nango wapi? Posala nango nini? Aleyo yaka tukocha mosapi na liso Kinshasa mboka kotika mosi te penza posela kayo sino bako paso la bord donc ba blog zebele na metelo ba tozo bina na facilité Jésus de nuance santa la facilité pour les montoyer tozo balola na facilité. Chez Ferregola, Papa Melina na Mathias. Ferregola, grand chanteur, beau leader, les padres. Keba mandale ginga na nyoso, ale ginga na bilamba. Solo e bolanda, banzoto na ete.
azo bela bela azana malade ya kindoki ça bloque ça là battement bien quoi. Okay, merci vraiment Blaise créateur pour comprendre karabi atala ku oyo vraiment à télémisi 2015 2016 babi est-ce que bi bon comment peut cochiter hein mais 4 minutes mais la musibino bozoye ba ou bien boye bati bon on moni na vie bato ba cochiter on moni nzameka muta kitate biso so bige biso cochiter eza nako ndima ngombala moko te na bité soto chita ineloni ndenge ndule ti bosala ipe album esali pa moyo kan makasi te ntango beti 4 minutes wana esali que la musi siko masola les pas bon la moki net vraiment na motiola ti mais non les pas vieux jaloux net ka chant vieux jaloux wana esala ipe moi ba mbutu bambuyema wana ezaki message vieux jaloux ezaki message omoni yondo zaboye osala bolo oyo so moni mutu azo provoquer yo azo luka a diminuer vie na yo donc azo luka pena limusa yo en tout cas na limite au sepela na ye jamais mutu azo luka échec na yo donc yango moni le padre aza chanteur bato baluka ke ba problème trop amonaki façon ni na ko répondre bango te ya finga na yete ya passe moni na te façon répondre bato mabe ye yango moni asalaki nzembo wana ezalaki pena réponse mobimba na place bando ça d'échange de paroles vie jalouse elle wa réponse donc mais ezalaki message ekomelaki bato wana tout babana ko déranger ye atindelaki mutu moko te atindeli bato ebele eza message ya bato tout babana ko luka échec na ye babana ko luka ye amona façon ni na koki ko répondre bango te a répondre bango na musala oyo ya ye kolela ezalaki échec te ezalaki pete ki oto kiti te eza ndeka ke dérangement esalaki makambo oyo efalaki esala 4 minutes pere ye esali makambo oyo efalaki esala donc bekisa makasi non ezalaka à travail omoni pourquoi batia lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche so otali lundi ezalaka mardi te lundi eza lundi mardi eza mardi donc makambo ekokokana te ok makambo ekokana te donc 4 minutes ayaki na baefe na ye asali oyo efalaki asala donc le padre avanda epena concentré alobi no te foto sabo esimbi ndenge mpe aconcentraki na dérangement donc baza deux choses différentes bakozala nde mo te na sens wana. Ok, merci beaucoup. Voilà, mon artiste derrière la caméra, Adam Suluzolo, moi, Nasuka Nzambe, Madame Magali Mboyo à côté. Bon, famille Bolé, na Lingabi, notre bika famille, on aura du digital. Ma famille, famille Bolé, à digital. Papa Bana. Nami Orengan Kiowana. Kombongo. Poani nango. Il y a un habit. Pour comprendre Robin, qu'est-ce que j'avais dit? Non, oui. Ah, ça veut dire que Nami Orengan Kiowana, la question. C'est compliqué, on a bongo. Yo, quand ça m'a qu'est-ce que j'avais dit? Facile. Okay. Oui. Voilà. C'est quoi, beaucoup de niveau nini? Parce que il fallait normalement tobina déjà ngana kikini bona bina ke bina qu'est-ce que j'avais dit mais tobina ngote bokomi suna ba studio même biso pe likolo trop ezandeni non to silisi to komi presque à la fin biloko to tikali nango eza ba biloko moni soyi to sali musala mo mbango ebimi et répondre na ba genre mo boye ka yona micro o mo lo zwanga o tikela ngatante toza obligé. Le padre alobaki to beta debilo comme oza na niveau makasi to beti tucheze wa imbi na Swahili to beti 4 minutes eza na niveau makasi alors tozo préparer album na biso il faut to viser pe biloko wana eza la likolo nango ikoza na scène nango te fallait to luka biloko bien to présenter ba fanatique na biso la bonne musique moni le padre le loza parmi ba grands chanteurs ya Congo et Afrique. Donc il y a un studio et puis il alobaki que qu'est-ce que j'avais dit oyo na sala na album mais ils a parmi ba meilleur album ya carrière ya vie na ngai na kondima zo ki on pena au sérieux biso pe to bangaki quelque part to zo ki on po sérieux to bi ne mo konza lobi boye biso pe photo mi bongama déjà po
banzembo za qualité, il fallait que le banzembo ya bien, il fallait que le bakri ya bien, il fallait que ça la mambutu ya bien. Ya moni résultat nango yango yo. Ngana assuré bino que bozala décider. Moni ndako olala raté moi ba place etanga ezate. Biso to olala na kati to yima monini yo to sali na kati album wana. Mais sikoyo normalement to yeba que il fallait dans 12 titres. Toujours comme na ba 20. Bakisuka mbongo kaka fere. Odo bima biso likolo toza pressé nzembo ya album oyo. Ba 20 wana normalement ezana on ndenga mabete, ezapelo album. Sauter le premier album ya presse ça s'interdit. Ça s'interdit. À bêta 12 titres. Si on a bossé à 12 titres ou 14 titres. Si on a bossé. Ayo yana qui est derrière toi. À bêta double CD. Volume 1, volume 2. Et ça dans ma 20. Et c'est le cigarette. Ayo yana boîte noire à dépasser 20. 20 quelques. 20 simba shooter micro ba album yo ba sali ba 20 sali mo mobulu ba vieux nanga mo pa mo kondi sali mo mobulu ba yangiam et ça mo mobulu siko bino boto banga 12 te la fabrication mais tino ya ma do simba ayi na mso na memiso likolo na ba so tangi ba kombo na tout au mona ke kombo ya faire rigola na kati zate kati ye pe jo dog meto na 20 kombo oya ba lui ma 20 bato ba raté wana kombo les padres zate na kati kombo les padres zate na kati omoni tika moto na époque na ye omoni mokili nde zo kende boye lelo yo za o sala boulot no pe danger mais avant yo bato musu bazaki yo lobite ke bato wana oya kala ba yebiki ba yebaki na bango tana bango si elekaki na minute oyo yo muto ke na mboma omoni ezilkamuna likambo na tanango bato musu ba sala makambo na moment o ezaki baza suna ba force wana te ya ko meteni ba titre belé bongo omoni age zo kende mokili zo kende bana sika zo bota mama mbozo changer ko kansaka te bango bato belé fo balonga na mutu na bango ba comme de mikolo batika na pe exemple moko waza mukola ko comprendre ai bo comprendre ga lobi bango ba komi mikolo batika moi terre bongo te bato mususu il faut pas comprendre que baza suneloko ya sala ya prophète bato mususu basala nyonso o bakoka ko sala na ba carrière na bango ozomona ya ko sala esili kiliza ko évoluer lelo mutandimete ke Fabregas ko bimisa album bato babini 2-3 albums et puis na succès ozo comprendre kaleza yi pasi donc pour moi na mo kiliza ko évoluer lelo so otali bato bele ba sala be fort yo misama ba bloko na bango alors ba vie na biso bazaka ba vie ba sala ka ba boulot na bango danger mais il faut pas comprendre que mo kiliza ko évoluer balonga lelo ko mona mutu na bango ki bazaka o bazalaka kala ozo comprendre non na ba Amérique to mona ba Céline Dion bazaka ki danger mais après bango mona ki bato musu bazo bima le but que Céline Dion ayebi ki ayebi mais ça battant so batelo kona na mutu ba zo ba risque wana te o sala ba titre belé bongo l'état ozo sala ba titre wana belé mutu musu na posa yoka le padre ayeminde nini mutu musu na posa yoka mission kuna sali nde nini do l'état qui les époques na bango baroyo kaka bango ezaka conseil biso ezaki 12 titres deux chansons na des génériques et ça 14 titres parce que demande bato ikabaki les pattes le qui album ya ngai na zo sala danger eza parmi ba meilleurs albums ya carrière ya vie na ngai eza 12 titres bato tout basanuki balongoli na mutu na bango keza 12 titres au senti okuna ye ngindi a fait zumbo ngebele ça va solliciter à un grand artiste lelo yo yim tazana bâton ya musique congolaise ba kosote il fait rigola kangi penza kosote en Afrique wa même l'équipe a tout soto te na minute na biso les padres mtazana bâton ya musique congolaise abeti tucheze na biso tucheze wana tucheze bon félicitations à toi Frigola na tala na musale sala album teme ba single moko to boka ka wana ozomona il y a danger ba me ko comprendre que batunde ba yaki belé ba patron batambongo ba bimie bilé ba te mbongo na bangaje titre comme na ba 22 chansons wana so ba 23 so ba 20 en tout cas ba banga na bango te ba bina banda na premier générique ti na deuxième générique banda volume 1 ti volume 2 bakobina na bango et puis ba oyoka banze monyosto comme d'habitude nde ba oyoka boîte noire qui est derrière toi ils ont leur sikate mais ba on faut pas comprendre que
mokiliser évoluer basalela âge na bango na souffle na bango alors joueur aza na 18 ans azobeta dans la première ligue na joueur aza dans 40 ans par exemple baza na souffle moko te baza na endurance moko te de balle eza souffle na terrain au senti que joueur et pour toi ba joueur lelo ba comment te kama par rapport à âge oza na talent oza na âge moya muke o te kama na prix likolo oza na talent na même comme dans âge moya likolo parce que na ba 2 ans 3 ans et simba de l'épargne de squaza na talent na mtiko na ndinga. Voilà, balobi bino na l'EHPAD na bino toko mais les souma na tongate mais to bundana on fait rigoler vraiment félicitations à toi. Bibenza 4 minutes et simba qui habite toutes choses aussi vraiment et kanga qui surtout na Paris moi tout sepeli. Et ben voilà ce que Blaise na album tout o ebimi wana ba Fabro ba Wata ba na ce que album ni ne simbi o monique pene simbi penza ba Lacoste na mutu na c'est le Oscram tia ici c'est Paris. Tata ma passe en tout cas et comme ça na tokenda na bunya na yo kapena bona boîte kuna bena David Gatao otikinga monzemba papa e tongwe bokotana David bendele boko kita na bisio égale pas de la côte bo piste indi nzembo wana en tout cas coach japonais c'est le scrum place aza na bege ya za suivi makasi est-ce que je ba mo pepe wati na kisasa putain il faut na memele ça sa place oza kuna na Paris na bege kuna ve mo pepe zali mais avec place otiki disque na yo je se comporter très bien c'est le scrum coach chapeau na ngana batu to basali bien net banani soso et bongo vienjora moronda nani kisinjora abimi album bi moronda bina ngote Saint-Valentin ki ngote te eza mabete so abimi album na ye eza mabete eza no mabete simbi pe coup de chapeau et bongo wata ndeni mupepezo ya watanabe abimi sinamte te me chamo rabwa kiona ngana za asengo wana ndeni ngai naza artiste na okaka ba musique nyonso watanabe coup de chapeau na nzembo na ye na bunya pe na okaki yango pour la kisasa da sava na bunya na okaki yango moni biso to bana l'EHPAD alaksa biso ko manka ba leader ba tuté moto déjà soka comme leader il faut respecter za leader ata besoin de bambola moko azaka leader donc excusez-moi tout en direct bon comprendre kaka balobi n'aura du juste moi ça sikato so la album o ebimi donc voilà wata aussi ça va soko moni déjà moto comme leader il faut qu'on respecte donc le patron na biso ateya biso wana watanabe code chapeau travaille bien nzembo na yo ata malgré album bien bimina mteme masengo na yo on Fabro Fabrigas mon pote et puis ça va Fabrigas a son le pour vete partout bazo yo kaye biso lingande boy bon Lacoste dit Lacoste ya bimisa album te so bimisa album na so pe na yo yango générique amisi générique sika oui na yo yango na mte so OK so na yo yango na ko apprécier na taper ba commentaire c'est yango aza vie nanga mon kabosé na bango to bimisa na album te au niveau boya mais bon voilà tout le la polémique ba fininga balobi ki na lingi polémique trop surtout yo omoni obeta mabe ce qui page na yo ce qui pe au site na yo ce ni na bioté info TV là moi je te connais pas je te dis regarde-moi bien so ça les reines no bois kilo kasonda na sala kuba jeter longo la vidéo wana donc na boy na bioté na limpe royebo pété banda lelo tina 2050 non memo likolo mais je te dis longo la vidéo wana moni Christ Njora ndenga zana wana da vie na biso Christ Njora tolinga ke bongo bolingo bebisaka album na ye soki yo sikoyo ozalaki lele na Njora est-ce que un moment po betela ngana obeta ngote po sopanga ya soni wa vraiment mitimba tiana se bah voilà vraiment vient du toi simana yo to lingyo ka bongo
et nandeni au fula album baninge belo sola pour na JB pour na Koffi Olomide pour na la merveille mais ya yo pourquoi ba boma to boy to soutenir tina li fobo bon voilà vous comprendre car Didi Dipumba vient na comprendre car la digital babi Chantal Bola sapé de Noël toza awa wabi toi na famille les padres yo linga papa voilà donc nous avons un album na bino wana 10 décembre to bino beto ko mema on a 2017 non avant décembre to bino décembre ba zana bango avant décembre bosala avant décembre poto bina pe poto ana pe mona mama malili wana ata o na décembre silité autika bino te siko neti yo côté no mabange sili parce que j'ai pas générique sili kanga na ndenga mabete na nga kosala musala na nga na escroquerie disque c'est vidé na lera bambonga bato na poto balinga nga trop bato ba musique na biso ba avec garçon na Blaise créateur za la série na pena na ba fan ebele balinga nga na moi succès na nga yo na za nango o papa na nga le padre pesa na linga tena ke baby sango pona convier bambongo mo boy na via poto za passer so moni mutatindeli yo 500 €, 300, 400 €, c'est ka linga ka yo quoi na za prêter aux bambongo bato to si ça déjà bato tout ba na posa ya prochain album moto sala ba blo mususu mbala sima na pesa so numéro nde na ndwa pesa kala pour na to continuer ma solo so pe ke to sala susu pour album ezana mama ba caprice belé au mona ko senga pe bo to toucher le moko boyo bo selo wana nde na koki ko solo na ba ebanga mais pour l'instant na ebike nga na clôturer nanga bozela nga mbole goya. Ok, merci. Bon, voilà, Blaise, comme cité, na habité sur un mois Koloba, na battu les spectateurs ya Congo France au balingara Blaise, hein, yeyoti, abete limne bloc abia la musibino isu na pongi bolingara boye, tala mne bobina koko putu na Rwanda. Donc voilà, Freddy Ngweli so bani 15 bayolo na Paris, on a frère Nora du Digital, donc bientôt ya rozwanga na Charles de Gaulle to beta katumini siko to komo cité na biso moi message ya koloba na bato balingara groupe ya les padres ou balingara Blaise aussi oui bato balingara biso bo bomba bambongo pena sérieux et puis message moko ça bo capter bien à chaque fois nous ça la émission na bande la message na zo menga expliquer bato tout bazana ba disque na bango na studio bato tout bazo préparer ba album na bango na pesi bino conseil c'est le moment bobimisa ba disque na bino bobimisa ba album na bino so bazana ba fanatique na bino ba yoka bino o pas na chance ateki o pas na chance te avec yo kana bandeko na ye mais o ya kocha album na ye nzela moko na qu'est-ce que j'avais dit azana danger azana risque makasi bo éviter ko bimisa album nzela moko na qu'est-ce que j'avais dit oyazo zela on a kondima na pesi bino conseil tant que ba frère na biso so za mukolo langa na pesi conseil c'est le moment bimisa album na yo bazo tant ko yoka pour mukolo qu'est-ce que j'avais dit bimatoko bikisa mutu te banda na générique tina chanson degré nga na boakeli na su ba générique tout na beta na vina nga na su bonyoma na su seke bien na su 4 minutes na 5 yango na niatango ce qu'on a qu'est-ce que j'avais dit na boka na nga na vie mes boulot na salle na qu'est-ce que j'avais dit na mon concurrenté na mon adversaire tona banzembo danger na carte le roi échappé masala nzita ayemi nzembo mo bobeza na carte ayembele ko jendonga na bisu nzembo wana échappé nzita succès na ya wana le padre afungole motema afungole lui passe ya wana ba pesio saisir opportunité na bi ko travailler bien échappé nzita coup de chapeau bon ba dio na nga na Bercy mona Blaise Betty Bercy Betty na bisu yo bato ba obikate talaka Dieu Bercy mona na Blaise créateur mais folie animateur au côté la wapi boko betela ba générique wapi pour nga moko na zwa ki no charge à 4 minutes wana na animation bato ba mona ki kilo ba mona ki koma na bouleverser ki makambo so turo na eli bango ba ale mwasi na linga kanzo kakala mama koma chele oui na quartier komone lo fundu ya pamba kodendela mibali echele oui atala takijipa mikuze mipende libanda chele oui dimasho komone alati maputa bible na maboko echele oui
kende kuna na vile chele wi asilisi babwate salela ye bizeti azalaka na ye pete dendela ye mwa moke akweyaka na ye mayanga asalaka lofundu na quartier na bango libanda bazwake na pete kende kuna na cheche tela blogo Aïe, balobi chele oui, donc déjà boy, souvent banane, biso bien. Oh, il est concerné. Alors se retrouver na kati. Mon ena ba yikola na kitoko neta belaka, bato tu babela ki ba se retrouver na kati. Ena lo ba ki facilité, bato tu balia mbona na facilité ba vivre na facilité ba se retrouver na kati. Ena lo ba ki ntsa mboka kotika mwasi te penza poazela rayo, sinon ba ko passo là-bas. Ba ope batika basi na bakisasa bakenda babosa na bafia bato ba Passo là-bas on l'excité. non ezalaki façon moya ko expliquer bato na kokolo ba peke kitasa mboka kotika mwasi te poazela sinon ba ko linga ye sinon ba ko lala ye mais na disque na ko yemba bongo te pona ko éduquer mas et na biso no ba ko passo là-bas tout le monde a comprendre po boza na ngelo te boza na façon moya ko loba to comme ko ba ya pesa ba wana ya ah bore tondi vera mboko talobango donc boza jouer ba rôle belé ya wana kende na ngo bongo po bato batimba moni yango to na liba chelewi na liba blo lokwa ese ngweza bisengweza basi nyoso na kini na Kongo balingi kaka lokolo azalaki muke ameli bakisi po vimbisa kaka lokolo muke ekomi de mode ozaki lokolo baloka domikolo ezakri na nango Lokolo muke ekomi de mode ozangi lokolo baloka soko chetembe yaka kota otala mama na bana lokolo muke ekomi de mode mone timera zaboye obiko za munene ti la munene te ozape mukete mais nyoso kobeta etosa soko bio kata eotosa soko bio mata eotosa donc partout donc oza mukete oza munene te oza pena taille serrée oza pena lokolo na yo ekoki excusenga ton émission c'est pas grave to kolo mukete mais ba yande mo minene mike oui klina amone papa mbalobaki kamuki mama bakamuki ba komana succès gars na biso soza munene en tout cas c'était ba fete ba bimena ba nyonyo ba kamuki wana na biso mizaka somo yonga pena yo yana lokolo muki komi de mode ozangi lokolo ba loka soko za muki ngoyo komela pe ba kisi te mais travailler ta mo lokolo ngo po clio go bima bata lokolo ne ba za na succès neli ba bilo ba invundes Videdo na biso yo somo videdo ezoya nalingi na bwaka wa nakabela naniko kabawa feregola azalaka sociale aliaka na batwe tobine invundes na biso yo cri oyo so zangi peka invundes obina ngo biente turo na yebena na babiloko ke soko yoki osepeli vunde c'est la kisini vunde c'est ça ba sero bena ba banzunga ma famille vunde c'est le moni nzambe akelaka bato akeli bato na ma façon muswaza mukie muswaza munene débordé muswaza bena munene beno sentir bena o bena makambo ezalia na sens wana yango moi na lobaki ke mvundes donc mvundes ça va na ke beta ba blo mo lokola aoza komela soki mbongo esilie telema kende oh lelo mama lele toko baluga atana etoko lelo mama lele toko baluga atana tinele mama lele ata santime kangyo na metro yaya mama lelo toko baluga lelo on benga ngo hymne national toko baluga ata la metro. Est-ce qu'on a regretté disque Sili na ozo crime bo 24h c'est 24h. Ah, on a regretté. On a studio beaucoup bane. Ba ko chate. Ki on a bisu tongo sa to lembate. 4h sur 24h. Nzoto ye, nazamona batwe naza machine te. Osimbelinga ngondo lokola bakanza naza machine te. Obeto tongo sa to lembate. Tintende biloko ina sima na regretter disque Sili bien moko na sali ba biloko loba ba nabonanga makambwe nabonanga bizeti nabonanga koswana nabonanga mindondo Nzambe bakwesi biloko nanga na mabele na malembe ngunza molokota elele anga Nzambe ngunza molokota na biso ba biloko ye album Sili
Ah, obi soto na soto banu suka bana ko boka olembi mbulo na o. est-ce que makambo balobaka na nga mpona yo eza ya solo na ndimi te tika na tuna ata motuna na verifie soki eza ya solo makambo bayebisanga mpona yo est-ce que eza vraiment vérité makambo balobaka na nga mpona yo est-ce que eza ya solo neti kiri nasalaki yango kaka mikolo oyo tika na tuna ata motuna makambo balobaka na nga mpona yo est-ce que eza ya solo est-ce que kuna mpe ozalaka boye na tuna motuna ndongo oza boye est-ce que bongo mpe ozalaka bongo ye mama tendente kuna mpe ozalaka boye segele ye mama segele na biso bolo ye mama kasi segele ale segele na yo nde bolo ye biloko yebele me angai ndai ngambi talisi bango da elongi ya prochain album nga so na beti da disque na bwaki na bosa bayi baba krina wana te nga soko babwaka abelaka ti babwaka pe abelaka metala nga mwana betaki yango bato bakompanaki mokolo mwana abosana mwana nete yaloka yo boti mwana no mo wazwi pe na yo mobimba siko bato mwana na ya yete na sens wana bato na baza gâté toko bano boka ti lobi nga mamba ba créer en tout cas eska bilongi ya ba OK voilà OK siko kasi wana ba mbote na bato linga na base solide mobimba o balinga le padre na pesa bino mbote boze belé ya dadango bana mukolo mouvement mbota tro bera de prince des amonda soda ya makasi mbote mingi place oza mbote na ngana tiri mukuna mbote mingi na Edo Muzamba mbote mingi na vie na nga Leonardo Miss Ekolon Koma mokonza plateau de 15 ans yo yebi vie pesa mère na nga café noir mbote na pesa mbote mingi na vie na nga de Gaulle Mata en direct de Londres de Gaulle Mata loboko epesa bakata ka TV merci mbote mingi na batutu balinga Blaise Créateur mbote mingi na Roseti Kimbembe na Canada Hervé Makaloji Sandoz na States mbote mingi na Candy Star mbote trop place oza pesa langa lide motoko mbote Maluma Tondo mbote trop place ozali Gérance Bondo mbote mingi Junior Loboko ato boxanga ozaka masa na ngai boza pena mo belé Patrick Demouch boze belé Zeze Terui petit na nga na linga kotro mbote mingi na Orsili Malenga mbote mingi na Arnaud Shungu mbote trop place ozali mbote mingi lisusa encore une fois na Pierrot Kalombo Gilles Vakalis wana ba petit na nga ya veme ba na Paris Joël Zulu mwana muluba yo yebi mbote trop place oza ser na nga Linda 206 fibre optique na Paris Yangana oui bien mastananga grand ser na nga propre oui ngana no ka bana ye ngana no ka ba Alex ya ba Augustin Basile voilà Basile mais grand ser na nga iti kati na pesa mama na biso mbote mama Aimé Chanda mama Botalinda 206 ser na nga 206 la émission oyo toi on a parlé parler petit na yango toi on a parlé moi songi ka kolandela ba basket basket ezaka songi elandelaka bamona ke le padre bapeti ne bavasa bokofungola mpe rido mais sukaka na babasket sati babasket artiste amuninga na yo te voilà Linda Diangana tomoni chez petit na yo veut dire que 206 optique ma sœur que j'aime beaucoup voilà bon basili esili nango mbota tro lipasa langa na Nadine Mbui lipasa na Paris et na Angola skwazo kende Brésil petite sœur nga Rose Ngalola parti Mambolo na Angola vient na ngai Weston Chimvundu na Angola na bosani suti Robilamba Dona Monica na Luanda batutu balinganga en tout cas nalingi bino ka mingi quoi c'est tout merci na yo mondo zwangai bozela Blaise Créateur na boaki na ngako leka ba animateur tout mais na boaki nde concurrent des quoi zate wa Monica za rendez-vous na Bafle na TVT ça la succès à TVT il y a des succès à TV pour mis album sur la télévision succès à boîte il y a Bafle il y a ba fête il y a ba manifestation partout donc il rendez-vous na Bafle. Ok, merci beaucoup Blaise. Voilà, un gros merci à tous les bateaux. Banganora digital, moi ça c'est comme moi ça 2016, moi son temps Alexa Soukali. Veut dire que bazu wap si. Secret les gars. Maman, merci Seigneur.
Bon voilà, Clarisse Lizarazu, Oyebi Kaka, Chantal Bola, Mastananga, Jessica Tilanda. Ah voilà. Obi yo pena batunanga tu Oyebi bango. No batunanga. Est-ce que zinga na koza tana mwa karango? Jessica Tilanda, Chilandos. Mbota trop place au ça. Tina Boyela. Mbota trop. Aurélie Lalion. Mbota trop. Vanessa Nazali. Mbota trop. Emel la missionnaire. Mbota trop. Wabena click na bango. So ba panzana na yebite me. Ensemble. Yuana ezapena sentir na bango me Chilandos. Yo yebi. Pesa balifanto na mbote, pesa pepper mbote. Mbote gala musika. Ok, merci. Bah voilà, toujours on aura du digital. Na pesti mbot na G-Black Moindo, ba na Toulouse, tout na linga binoto. Babi chuchu stock, babi munga na lati buito. Solo la ki merci à toi, ya Pepe ki bala. Ah, ya na ngaya luzo kintimba. Merci ma pona manda na sentir ko linga rapena la digital na zala bien. Pardon, na ko baksavel nga papi 6. Papi 6 na Paris mbota trop et puis Ziko Mayeye mbota trop place aux Ali. Mbota trop pas Ziko Mayeye yo yebi. Ok. Ya Jani Sita, motema Yanita Sita, balobi match vraiment les atokos. Il y a mecs qui ont docteur je te couvre là dans pas longtemps. Tous dans na kata Kinshasa, babi veut dire au tête du fleuve Ezoabi so vraiment longo. Ah babi vient na Papson Izebonga. Yo ebikaka na bosanyo te sia. Moni bango. Na mona bango te. Na lingi kutumanga. Ah to beta bankoyi. Champagne ezela pour na mboka na pourquoi na la champagne on va dire que mon artiste a l'ingaraboye la déjà l'ingaraboye wabi Tracy Pro la même magique ah Nora Obunga yo boya Tracy anani yo tu te prends pour qui wabi Tracy Pro la même magique papa na Preston mobala Glody Jasuka hein sia ya bien mon yo Tracy oanga elle a digital frérot na l'autre voilà échappé l'homme de mon bébé. Tout ça bien dit. Voilà, te dit qu'on est na bosani yote. Bon, voilà Magali Moyo. Mon artiste veut dire que to suki na psoka awa bo bundana nango. Na eki no sepelite na ndeni tike na yo. Sia. Congo France Isona bango bango na biso Isona bango ekara molai Pense.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com